azalaki na besoin a humilier bango pe karashika na bango mota osenga ke bobenga mami asani akotela bino aya bosutenanga ya ese kaza boss aza patron la baronne la baronne a sauvé batuti nde to bando mona so ozala na héritier bakangi yo héritier osani atindi baintervention kasi karashika pe tozela baintervention mo basali Olga eleke belé t'a dit oh Olga sali les amoke et puis ezaki important que sotuninga c'était important Olga a filmé bango omoni makambo tuna ba pardon tu banga basenga Olga wana tala nde banga ba oboya ngo na réseaux sociaux ngondi matin jalousie na ese bino karashika vivara na jalousie ato zarane bientôt kabela kaya to pesa kenyon so amoni yo kaka muto apebe no komi o mata to nzamba fungo do ba ouverture a ochela oposa bitabe posieta arata vi na ye abebisa vi na ye atambusa vi na ye nenga mema kongo na mutu awa azaki na vie ya clando na kisasa ke poto azo continuer na vie ya clandostino et amonaka asepelaka na bénédiction ya baninga te na évolution ya baninga te donc akoma ye na posa ya koma akoma ye omimona koma Olga sikoloko ezala kosimba te tamie abebisa makambo ya Olga moni baretombe bango baosenga biso pardon biso bato okangisa bango te kozala insensé ba mibali oyo baza bainsensé tadi baosenga biso pardon sur base de quoi non pour bien bosser là ngo ba émission te tokosala ba émission ke basengi pardon sincère te pardon faut pas s'adresser na Olga Kabelo na mobali na ye na famille na ye na bana na ye na basemeki no bakota ye na ba miniature bino il faut bokoma na suka Belgique on arrive atikala ozala chroniqueur te na bimisa secret maître Maki Makesa expliquanga na ba intention maître Maki Makesa esanga sara moni video ata batangi kombono te so ba fingi yo ba critère ba oloba na kati eza yo ekole yo bon kanga bango. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci encore une fois, mesdames et messieurs, Bandeko ya Sarato la télévision, Bandeko ya Top Media Télévision. Maintenant, nous voulons faire une émission, une réflexion encore une fois. Il y a Ndeko Nabino Sarato la Bolinga Kamingi sur ce sujet ici. Il y a Olga Kabelo Nakanisi déjà émission moko Tochela Kibino wana par rapport ya pardon. Il y a ba frère Nangami Balé oyo ba fandi bongo na mboka ya Maroc ba oyo bazali ba généraux. Il y a la Chine ba mesana kofinga batu ba mesana ko tuka pe ko luka ko exposer ba vie privée ya batu. Na tout au long il y a ba live ya maman Kabelo auto sala Olga na retenir biloko quelques ba points au maman wana ake ko toucher. Bana na ye bazaki ba innocente. Belle famille na ye mais bande kwana bazwa kiango bonnement l'occasion de rien bazu ba mebi bango na réseaux sociaux. Quelque part aussi atuni bango bande ko na biso mibali question pourquoi bozwa ki bana na ngana bande ko na ngana bande ko mobali nanga ba répondre que batinda ki biso objectif ezalaki ya kobebisa 1 libala na yo 2 musala na yo. Déjà en connaissant bino bayebo yebi vie bino bayebo na expérience ko le kabiso je pense que so mutu azoluka ko bebisa vie na yo ko bebisa famille na yo ko bebisa musala na yo donc quelque part aussi akoluka liwa na yo. Voilà pourquoi à chaque fois lorsque nous sommes ici avec ma consoeur, nous luttons contre ce système ya koluka moya okine ko détruire quoi foyer puis koluka ko bebisa misala abatu. Donc vous devez salir les gens pour na bino boza la sauver. Ezali moko ya balit obiso to litaka awa. Avec Sarato là, to koluka moya to so là. Il s'est dit par rapport ya ba message na jusque là que le pardon ya bande kona mi balé ezala ki forcé. Pardon na bango ezalaki forcé et puis bande ko misusu bazo kende donc au-delà pour nous dire est-ce que c'était important na bande ko oyo ba meka ko fukama. Et puis oyo esali passe il y a toujours le nom de Sarah Ozali derrière makambo oyo ezo kolobama nuit et jour
entre autres bandeko wana boyoki ndenge bauti kotanga pe kombo ya Sarah à partir ya makambo wana. Puis na point mosusu oyo suka tokoya kosukusa ezali point oyo bandeko balobi ete tosengi pardon mpona bato ya YouTube te. Tosengi pardon mpona mama Olga, bana na ye, mobali na ye, na famille ya mobali na ye. Ensemble awa tokoluka mwe bozwa ba éclaircissement ya makambo wana. J'en profite pour dire un grand merci na ma meilleure fan bino ba ebozo kolanda biso. Un grand merci na mama Bijou Nketani, mobali mwasi ya papa Jean-Pascal Leka, mama Zozo mopanzi ya papa Noema Bakala Nzinga, mama Deborah Lubanda kilo wa mère Calgary, mama Yvette Mbangu, mama Emily Seti Mainga, le docteur Camille et puis sa femme Mélie Moussene depuis les États-Unis d'Amérique, Blandine Tatala, le président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos, maman Makia Lakumba, Fatou, maman Celia Kinkela, bino nyonso na linga bino mingi ba meilleur fan bonde to banda émission na biso Saratola bon de livre ceux qui au Kofongola, c'est-à-dire tout le communauté zoa Saratola parce que depuis le matin elle a tellement beaucoup travaillé, comprenez que Ozali 5e émission depuis Tofandi Awa Tofandi na Saratola na kanisi tozaka na ba même teni to sali 5 émissions depuis Tongo o toza déjà 15 heures. Sarah Mbote et Sarah Tola Maman Ngode Bandaga Boy Nzambi Wani. Sarah, bonjour. Wani charisme. Polo Kola bapesi bino souffle pas Olga Kabelo. Bozongi lit. Mosale zongi. Bozu charisme, bozu souffle. T'as dit, je suis émotionnée. Émotionné pour nanine, pour bozu souffle. La perte de connaissance. La perte de connaissance, on a besoin avant na tout nos questions. Na moment où you know yebeli YouTube. Bachilanga tabou na chama koloko na vanda le loka patron. Nani papa. Mon ami, amène ça. Ouais, je veux tout ça la nuit sur deux ans on a besoin. Mon ami, pouf. Pesanga pouf. Mais you non des livres, tu la côte ça pouf. Non, tika. OK. Et comme Nathan Oyo. Ça va. Ça va. Tension eza ndenge nini na ngambu ya équipe na ngambu ya la Chine. Des champagne non, on va prendre ça après. Pour champagne pour yo ezali victoire comme on a Olga na Maroc. C'est na molomo nzambo moi cigare masanga bodo mela raté bongo cigare to ko lokoto na siwa aïe ça dit au moins niveau ça compliqué koloba mingi za solution te gagner te voilà na ça que batu msu baloba ate agisara tranquillement na se bato ebele bapinganga awa yo ebiki nga mona boma moto napekisaka maître Magi Makese tokitisa bango makala te tokangisa bango te yo ebi nde eboye maître Magi alobaka nanga saka bazofinga yo donc ti bandeko oyo Olga Kabelo akiti Maroc c'est de trop tala bato bazwi belle famille na ye nyonso oyebaka nanu toaka na problème moko oyo ezalaka naturel na babelle famille. Oui. nayebi te soki euta banda bakokololo eza naturel ke belle famille so okute na belle famille elingako mituna eza na makambo balingelako peut-être osola katuku bianza eza parenté makuta soki mais sur 100% alingaka biso te voilà eza naturel atosala bango eloko te ezalaka bongo siko belle famille bakotisi bango miniature na mafinga tadi obika Olga Koto ye wana donc a perdre so 6 kilos aza clair abi moya tekea te akoteka te. Ce que Sarah, dis-moi, Olga a longé na Belgique avec son mari juste baqué Maroc pour ko sengisa bande kona mi balé pardon te pona bakangisa bango. OK. Ko sengisa pardon c'est trop dire. Il faut bien préciser hein. Parce que même pardon na bango eza na sincérité. OK. Atati bafukami. Baobanga kaka
bavanda kuna to mso na clando mukande ya te skombila liai il y a des problèmes. Ce que pardon et ça sincérité pour il fallait pardonner les Alandais non ça sincérité ça pardon sincérité ça va au moins pardon au batu balukela nga na senga fali na senga te so na senga pe fali zengeza pe pardon sincérité iponi ngeza na shop teza ngeza la pardon mo bwino banga prison émotion non lenga prison OK moni sko na bimande prison naza sko libanda naza libre avec toute ta conscience OK parce que son na komela keka na kati ya prison neti nga mutu nakangisi osenga nga pardon aza na kati ya kasho eza pardon te mutu okwense ya osengo pardon eza pardon te eza ba pardon oyo momentanément ka polongole na pasi so nasenga fali pardon même na parking eza pardon mo mpona obango ke makala et après nanga na surnommé ekombo surtout likambo ya ko surnommer oyo bato ebele bakoma kobatama oh non na lobelaka ndeti ndenge na banaki ko reprocher mutu moko to bano finga papa Diego Diego Kao na hippopotame na ebisi c'est comme ça wanande yo okosamba bongo vous pensez que na justice oyo baka bazoba Diego Kao na mokili asalani papa atikala vous la chroniqueur te na bimisa secret maître Makima Kesa expliquanga na intention maître Makima Kesa esanga sa moni video ata batangi kombono te so ba fingi yo ba critère ba oloba na kati eza yo ekole yo bon kanga bango to mo bimisa na makamusu biso to il fallait pas to bombaka mais Sarah non ba mona ko surnommer eza ko garder raison non justice atalaka na intention et surtout so sambo za na dossier na bavocat bavocat ba otalisa l'état na intention ya vidéo que muntu akole na kombo oyo ba critère tout c'est elle miniature ce que ça y était na miniature elongné yo sani c'est elle voilà pourquoi so to funda batu na YouTube to détaillera to sali na traduction to zuna ba miniature na bango to tie ce que ça ngate voilà ma photo na miniature na bango on comprend donc bandeko oyo ba mériter penda justice à Maroc. Est-ce que aussi Sarah c'était important la maman non zala l'aise est-ce que c'était aussi important ngai te mama ngai te nga na finga na ngai te yo soanisanga awa na balukilo ka siko te nga nga bazo ya Kinshasa dans 2 semaines na ligne te na liste pour batmiso déjà to sambela pona bango bakombo ezala te surtout mwana nanga onde nazo kele mawa nani akotela ye po eloba ye Olga ndenge bake Maroc wana mbila et entouré bango est-ce que chef ten a bengi donc intervention kuna azana mutu baosuka et puis moi ce qui me fait mal ce sont des hommes ngana eba makambo ezaki bana basi bato bando sala mais ce sont des hommes mes frères et puis vous êtes bas jeunes vous êtes encore de jeunes bande konanga nzela ya malamu pena boponi eza ya kofinga batu na ya koluka ko détruire ba foyer batu faisons les émissions na kolobate ke bo sala ndenge nga na salaka mais au moins beaucoup sala même ata ndenge ba frère Yves ba salaka ba Mike Lokamba ba salaka mwana lobaka toujours les insultes ezaka arme ya ba faible et pourquoi kaka bino bandeko ya équipe nationale bofinga ka bat et puis bofinga ka mwasi bana mobali famille pourquoi pendant que vous avez des familles ndeti frère wana mosusu na moni na vidéo papa akomi ko solola na mobali ya mama Olga ce qui veut dire que bazo supplier sikoyo bakomi ko mais appelez la personne qui vous envoie maman babenga maman Karashika alukela bino solution parce que vous beaucoup risqué na Maroc on a peut-être boya ko luka nzela ya poto ndenge biso nyonso to bakoya ko boa kabino awa pour rien yaya mes frères vous allez gagner quoi vous pouvez aussi soutenir une personne sans pour autant kokota na kati ya bêtise na ya ko insulter lorsque vous incarnez une personne avec na ba défaut na ba qualité na ye dis-toi que okotombe kaka na ba problème na sepela ki na analyse ya de mère quand elle parlait avec maman ici maman Sylvie
Alors même maman Sylvie, yo ok kokotela Karine aza na plus de 500 ennemis na mukili. Obandi pe yo te kokota olie obanda kozala netre yo koma pe kofingela ye bato. Est-ce que tu viendras kolela ke no bazo finga nga na zana makolote? Non, tu mérites ça parce que okendaki pe obandi pe kofinga bato. Donc en retour les gens vont t'insulter. Mes amis, mes frères, restons dans la logique ya makambo. Naibi YouTube ezambongo apasi hein. Aujourd'hui, ceux qui ont clashé te au kozwa et loko ya malonga te mais biso payé yo pe tout ça la capé émission na biso si vous regardez aussi les codes de bonne conduite avec ma sœur Sarah ezala epana ye na Sarah to la télévision ezala na top média télévision vous sentez que même à est belité mais quelque chose de kotaka. Est-ce qu'il faut insulter Sarah? Une question lorsque bande konabiso wana mususu wana bon bakumo na bango sincèrement na yeba na nga bango te ka lelo pe na yeko découvrir era lobi ke tosengi pardon pour na batu ya YouTube te il s'attend à quoi ou bien eloko ni na lingi koloba place wana tosengi pardon pour na batu ya YouTube biso bato kangisa bango te kozala insensé ba mibalo baza ba insensé tadi ba osenga biso pardon sur base de quoi? Non, pour bien bosser là, on va émission. Émission que basengi pardon sincère te. Pardon, faut pas s'adresser na Olga Kabelo na mobali na ye na famille na ye na bana na ye na baseme kino ba kote na ba miniature. Bino, il faut beaucoup matina souka. Belgique on arrive. Et puis déjà, c'est que moi j'apprends que Olga Kabelo déjà est une société. Est-ce que vous avez l'argent? Il y a une société. Parce que aujourd'hui, selon ce que nous apprenons, Maman Olga Bisika toi fundi ezalaba oya Kinshasa, ezalaba oya Maroc, ezalaba oya Belgique. Ce n'est pas l'individu Olga azofunda, c'est plutôt c'est la société Olga Kabelo azoko funda. Pourquoi? Parce que bazo bebsa image nanga preuve. Bazo pirater page na ya musala makamuna nyonso. C'est comme maintenant, c'est la société qui vous accuse. Ndeti na bamboka lokola ba Maroc pe moi loi ezali. Na bamboka lokola ya poto mibeko ezali. Awa pe soko ye na o etali société. Eza engagé. Non, c'est la question Karachi Katinda et bango ba détruire libala na ye na musala na. Oui, je viens. Est-ce que boko samba na société? Ya. To salaka ba vie na biso pasi o to mi batela bande konanga. Mais lorsque va répondre na ya kana question wana que ezali maîtresse na bango nde atinda ki bango pour que ba luka ko détruire. Karine Mokonzi moto atinda ki bango baya ba chaf belle famille bana la miniature pour que ba bebisa libala na musala na ye. Il s'attendait à quoi? Il voulait faire quoi? Et objectif ezalaki nini? Jalousie. Na sebino Karashika vivara na jalousie. Ato zarane bientôt kabela kaya to pesa kenyon ce soit amoni okaka muto apibeli no komi o mata tunzamba fumo do ba ouverture. Aochela opo sabita be posieta. Arata vinae. Abebsa vinae. Atambusa vinae nenga mema kongo na mutu awa. Azaki na vie ya clando na kisasa ke poto azo continuer na vie ya clandestino. Et amona asepelaka na bénédiction ya baninga te na évolution ya baninga te. Donc akoma na posa ya koma akoma omimona koma Olga. Skoloko eza ko simba te tamie abebisa makamba Olga. Moni ba retomber. C'est préparé yaya. Mama abino. Akovana na siaga na sete makoma liboma. Parce que Olga a déterminé. Après Maroc, c'est la Belgique. Belgique. Aya aussi là na yosko za na mukanda, oba kwa na mukanda ti. Come to Sambis. To Sambis. Come to Sambis. Yes. It's good.
Est-ce que ça aussi c'était important? Il y a une question de curiosité. Beau tenir la rigueur. Est-ce que c'était aussi important? Il y a Madame Olga Kabelo a filmé bango, a Très senga bango, important, banga caméra, bawangana. pardon, liboso caméra, na moni ndeko na mobali mususu a fukami. Est-ce que c'est important? Très important, ba mériter humiliation koleka ku o Kabelo asali. Non, mais humilier les hommes comme ça aussi, c'est pas bien ça. Papa, maman. Karashika. Atinda batu ba filmer nga na prison. Po sa na vidéo wana ni. A humilier nga di. Ba on mérite humiliation. Wana kuteze humiliation wana bango bazwi eza muke na o ba bebisi réputation ya Olga, compagnie na ye, mobile na ye, ba semeki na ye na bana na ye. Ko fax mabundi na prince. Alobaki nini? Bana wana ya Olga mibale bazara ya papa wana te. Est-ce qu'on a ba preuve na? Ça fait trop mal. Donc bakola kisana mobile ya chaka mama Olga Kabelo Zemi. Donc bana wana mibale. Le lokola bazala ki soit mbetu, soit badra, soit ba oreiller o bango basala ka mokolo wango. Ba olaksango. C'est méchant. Oh bango basali Olga eleke belé t'a dit. Oh Olga sali les amuke. Et puis ezaki important que Sotuninga c'était important. Olga a filmé bango. Omoni makambo na ba pardon tu banga basenga Olga wana. Talande banga ba oboya ngona réseaux sociaux ngondi matin. Mais bango baka ba enquête. Tala côté basuki. Et puis ko fax wana taille ma bé. Moi mbali mukongo esali misuni kabwani loka mwasi asali ba janema. Ofinga batu ndeni yo na taille te. Na préféré ta mobile nanga. Tali bumu. O msusu wana mukuse libumu munene forme te na ba jini balati elemba bilamba sans te chapeau nzala donc. Yango na YouTuber wa. Mutu to na monopole ofinga ne ka mutu. Mais Tokobandoye bananda mundam. Beaucoup bandoye bana ndambu comme tu le dis Saratola, mais aussi beaucoup de personnes se dit des appels on a vu en présence na yo bazo le ba été Olga a forcé bango pardon on a ya ko forcer tu vois yango pe omoni bazo ke ne koloba kezali nango sincérité azo forcer bango forcer bango te azaki na besoin a humilier bango pe Karashika na bango monta osenga ke bobenga mami asani à côté la bino aya bo soutenanga ya ese kaza boss aza patron la baronne la baronne a sauvé batuti ndeto bando mona so ozana héritier bakangi héritier osani atindi intervention kasi Karashika pe tozi la intervention patron na bino mobola bino moko babola bosale longo sangisi bango ezaka akindoki ici l'homme souci po babola na babola bosa eloko ni abe kindoki ka nde erenir bango na ba mama Sylvie bango tu wana ba mama wana tu kindoki ka. Mais ça fait trop mal. Tu sais que des fois, bilo misusu nga na ndimakate. Et après, pardon, maman Olga. Hello, Olga, ça lui fallait maman ya mwana o ba publier qui au Franel. Fallait qu'il quitte Belgique. Ça la pelo. Mais nous apprenons que démarche on a déjà 2 ans en Zela. Akoyana mwana na ye. Solo. Ouais, nous apprenons que maman on a quitté Belgique na mwana na ye avec ses avocats à Outana bango les États-Unis pour venir na ba avocat na Belgique pour na mwana na ye. Oh yazalaki exposé na réseaux sociaux et maintenant moi je suis très choqué, ça me fait trop mal aujourd'hui de voir que ngai t'a dit na defendaka Saratola na finga kabat na kombo ya Saratola mais je suis face à un problème. Saratola a koyate pour ça la intervention maintenant ce sont mes parents ou peut-être baliaka ni 50 francs wana te bakomi kolela lisusu na kananga. Est-ce que au monite que nga naza na pasi na mikoti si lisusu na pasi est-ce que au monite que ndeko nanga oza na souffrance au mikoti si kaka na souffrance. Je vous ai toujours dit kolinga ko apparaître trop dans la vie mon frère ma sœur oko disparaître quand ndenge yo yaka po sala apparition na yo wana. Dans la vie, il faut kolinga, il faut chercher à être et puis rester là, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. La vie est très compliquée.
La majorité des personnes qui se passent comme des patrons, ils ont l'argent dans la télévision. En réalité, mes frères et sœurs, bakababola. Nautaki komona soki batumoko ya TikTok, soki nini. Bon délivre edenga téléphone eza na nini te moyena mona moto azobenga dazate. Veuillez m'excuser, je suis en direct, veuillez m'excuser. Tu as téléphone au kuna donc koka kutu koyamba te poza display eza te. A baza soki bato ya TikTok so bato ya TikTok ba utotinelanga vidéo bafingaka bato bango baza ba patron bango baza boye bacholaka même bato ya Kinshasa mais ba filmer cette dame là na mutu na ye ata molane komoni soki Gédéon si je m'abuse pas na malewa baki kosomba malewa biloko bango bacholaka biloko bango balobaka te soit disant ba boss ba vivaka na vie ya ba star. Mon frère, ma sœur, lorsque il y a danger, place la kenaka kolia, place basala ranine. Mais maman, ils ont été surpris. Bakangi bango photo, vidéo, ndenge bazo keno somba malewa. Mes frères et sœurs, bosala ka impression wana. Voilà, bokena ko sala impression wana pona nini, pona eloko nini. Nous sommes tous les babola, on cherche notre vie. Ngana sepela na ndeko moi si otoza na ya a comprenant que bino bo supportaka avantage na été. Donc aza soki afandi na ye a ju casquette wana alati pourquoi parce que beaucoup supporter en côté. Et puis eza na makambo sous pezali ba vérité. Hein? Na ndenge kina be na ndenge ya mabete eza la ba vérité makambo sous. Par rapport à la vérité. Saratola. Aujourd'hui, penses-tu qu'après cette vidéo et après le pardon, il y a Bandeko Oyo, Olga Kabelo, à cause de la sous la force, il y a qu'à continuer le processus où on a Bandeko Naïmi. On va continuer à ça déterminer. Olga ça déterminer. Tant que tu n'as qu'un commentaire, limbisa, ebe lo alobaki. Na limbisa boisir na futi bien na mobile na ngatoye tout ça dit déjà une semaine depuis le lundi qu'elle était là-bas. Ma client na eba ozwa été a ote kata kangi. Est-ce que boza sur va perdre toi na nyans tout ba sali za rapport aya ozwa pardon. Té. Matière exact na olobate. Voilà, merci. Sarah, bon délivre à Tomboli Damo Sapikuna Bonse qui est au commune Souka. Un dernier mot. Papa, fina pardon téléphone on a et zo déranger nga. Fina place au bafungola moi na ya mezate donc ça na display té si kofi. Na ça na direct. Bato ba comprendre que makambo tout kanga téléphone na solo. Zelana tuna question na Souka té ça va. Le dernier mot par rapport ya makambo nyonso ezo koleka bandeko ba retenir nini. On doit aussi répète bien azane youtubeuse té azane femme d'affaires. Yo lokola influenceuse. La lutte continue. To uti Maroc. Bozo ba un tout. Ava balala. To eleka. Bo na soir na pesa bino. OK. Et puis continuité na ngweza Belgique. Après Belgique atterrissage aussi Sanakini. Est-ce que akolimbisa na ye pardon exactement Karinte et alimbisate. Alimbisate. Voilà, merci mesdames et messieurs, ça n'est fini. Allez là que abobaki aza faible. Faible yango ezo continuer. Na ese no boke babatu mususu babimisi ma ya misu ezara décision suka. Ngai soki nazali na likambo mutu. To mutasali nga pasi. Na bimisi ma ya misu elakisa te ke na limbisi guerre comme dur koleka. Son a les libongo mabe koti. Voilà. Et puis malgré ça l'obipé ba continuer kika ko sala ba live faut na ko tuna ye olobaki page kenda wapi Goliath aboma David na libanga moko. David aboma Goliath na libanga moko meyo osangisi ba mabanga ebele suka na yo doza wapi. Or Olga zalaki ya kobatama. Azaide na Maroc. Merci beaucoup ça. Et les hommes insensés plaira. Merci Tadi. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Lobeko le kalelo.
de se comporter vraiment le cola mibali, surtout nous les hommes. Soyons vraiment des hommes. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Tokutani naba 19h, 20h pour na besoin intégralité. Il y a Bama Bombami, il y a Olga Abomeli. La Chine. Félicitations, n'a pas dit encore une mais fois. La Chine est comme une souka. Coup de chapeau. La Chine, tokota en 2023. La Chine est comme une souka. La Chine est comme une Maman Sylvie Mode, Zamba Limbisa. Je pense pas qu'on va. Non, Naza sûr que bato ba lobelango lisusu. Tout le monde déjà si va comprendre. Maman vie, c'est sa vie. Bosana. Distraction, zalaki ka distraction. Moni ba vie, bazoso baza batute. Moni ba vie tout ba pesa ki maman. Mais ko fongola live ka lelo. Sikoyo so fongola live. Et si mbate. Voilà, tokutani malasima bandeko balandi. Bon de livre kabolanga na saratola. Tokutani lundi. Merci. Bye.